innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureuse de se présenter devant la poste Elisa Nabino pour nous présenter nos journaux Nabino Bolinga Ramingi Info Lingala journal ya peuple pour n'appeler plein to fond ba son Nabiso pour nous connaître Nabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala qui na tête à tête na mokole jeudi 13 avril na palais de la nation na président ya Confédération helvétique Alain Bersen tout ce que la na masolo wana pour nous connaître Nabino que président ya Confédération helvétique Alain Bersen a visité qui paie parlement la République démocratique du Congo et Iwapi ayambamaki epai ya ba deux présidents ya deux chambres ezele bongo Christophe Mboso pe Modeste Bati luko bandenge kitima pindemi atalisi biso. Na séjour de travail na ye na République démocratique du Congo, président ya Confédération helvétique Alain Berset a visité ki parlement ya République démocratique du Congo et pa iwapi ayambamaki na ba président ya deux chambres Christophe Mboso Nkodi Mpwanga ya Assemblée nationale pe Modeste Bati lukwebo ya Sénat ayambamaki kuna masolo et betamaki vraiment kitoko alobelaki mingi président ya Confédération helvétique alobi aye na RDC kaka pona ko consolider ba lien ya coopération ya tango molaité et longo na Suisse aye pe lisusu kotala ba déplacer ya guerre oyo bazali victime ya exaction pe ba atrocité kuna na ville ya Goma pe Bukavu poye moko aye bana komona yango malamu pona ko porter ba élément ya discussion na prochain conseil ya sécurité ya ONU oyo ekosalema na mai boye bango Suisse bakoza ba commande na mo ya bienvenue na délégation Suisse président Mboso atalisi ke visite oyo ezali ko intervenir na moment moko ya pasi oyo RDC aza na guerre ya agression na est na ye pe ba élection ezali ko salema na suka ya mbula oyo avant a solliciter accompagnement ya gouvernement suisse pe ko rappeler RDC azali ko bénéficier ba moment moko difficile na histoire na ya coopération gouvernement elongo na peuple suisse ba participer ki na pacification ya RDC na secteur ya santé elongo na ba médecin suisse oyo ba bakisamaki na ba religieux suisse oyo ba tongaki ba école ba hôpitaux boye mboka na biso to mboka suisse et joua ki pe rôle moko
moko important na kimia na mokili mobimba na instauration ya sécurité na bamboka ebele. Boye RDC azali fier selon président Mbosso koyamba président ya Confédération Suisse oyo aekota la peuple congolais pe na ndenge ba médecin suisse ba se sacrifiaki elongwa na ba missionnaire ya Croix-Rouge pe lisusu pona koluka kimia pe sécurité ya ba compatriotes ya République démocratique du Congo. Alobi ke président ya Confédération Suisse azala interprète ya peuple congolais pona kotalisa makambo ebele ya mabe oyo ezali kosalema ndenge Christophe Mbosso atalisaki. Président ya Sénat Modeste Bahati na ngambo na ye alobelaki guerre ya agression oyo voisin ya RDC Rwanda azali ko imposer na nzela ya ba M23 pe a sollicité na gouvernement suisse na nzela ya autorité monene oyo aye na RDC bayeba na koplaider cause ya République démocratique du Congo pona ba massacre oyo ezali kosalema pe makambo ebele ya mabe. Na réaction na ye Alain Berset président ya Confédération Suisse ye alobi azali honoré ko répondre na invitation ya parlement ya République démocratique du Congo oyo ezali signe ya amitié ya coopération pe ya ba date ebele entre ba état nyonso mibale. Ezali première fois pe occasion monene oyo ye aye bongo na République démocratique du Congo. Alobi visite oyo ezali visite moko importante pambate ezali kokolisa coopération pe développement humanitaire entre République démocratique du Congo et Longo na Suisse. To poursuivre à Ramasolo et pour nous sabino que une occasion une visite na la République démocratique du Congo président de la Confédération helvétique Alain Berset a mamaki na séance académique et longo na ba parlementaire na République démocratique du Congo na mon collège jeudi 13 avril na palais du PP témoin événement héritier Mapinde. Na occasion ya visite officielle na ye na République démocratique du Congo, président ya Confédération helvétique Alain Berset azalaki na séance académique elongo na ba parlementaire congolais jeudi 13 avril na palais du peuple. Azwaki maloba po na monde bienvenue président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso asouhaitaki au nom ya ba député pe ba sénateur nyonso ya RDC bienvenue et pa ya président ya Suisse. Na ngambo na ye président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo a rappelaki na Auguste Assemblée rôle oyo Suisse azali jouer na concert ya ba nation après ko évoquer guerre oyo eza na partie est ya République démocratique du Congo pe ba conséquences na yango ya mabe. Modeste Bahati asengaki na président ya Suisse implication ya mboka na ye pona retour ya kimia na RDC pona ko rappeler bino Suisse à cause de présidence ya conseil ya sécurité ya ba Nations Unies na mois de mai ya mbula oyo liboso ya ba député pe ba sénateur président ya Suisse atalisaki posa na bango komo na RDC eza na kimia yango ezali ko justifier déplacement oyo ye akosala na est ya RDC précisément na Goma pe na Bukavu pona kotala la situation humanitaire ndenge ezali kotambola kuna. Boye descente ya président Suisse na parlement congolais ezalaki clôturé na visite na basali ya plénière ya ba deux chambres nyonso ya parlement Assemblée nationale pe na Sénat. Bosimbake akumisaki ba député pe ba sénateur oyo balakisi ye bisika bango basalaka ba débat parlementaire. Namasolo mususu osenya kosimba ete séance plénière ya jeudi 13 avril na Assemblée nationale na bokamba ya premier vice-président André Mbata azalaki consacré na examen pe vote ya projet de loi oyo ezali bon kolobela plutôt autorisation pe prorogation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu témoin événement héritier Mapinde. Voici le résultat du vote. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, ba députés nationaux ba autoriser énième prorogation ya état de siège na Ituri pe na province ya Nord Kivu. Sur 363 députés oyo ba siégeaki na plénière ya jeudi 13 avril, 337 ba votaki oui, 27 eli bango ba votaki non pe moko asabsenaki séance plénière ya jeudi 13 avril 2023 ezalaki dirigé et pa ya professeur André Mbata premier vice-président ya chambre basse ya parlement yango ezalaki consacré mingi na examen pe vote ya projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège na une partie ya territoire ya République démocratique du Congo pe audition ya rapport ya gestion ya bureau oyo esalemaki a huis clos pona ko solliciter prorogation oyo madame la ministre ya justice pe garde de Sceaux
Rose Mutombo Kese ye alobaki boye na bit ya commettre fin na situation d'insécurité oyo ezali provoqué et pas ya ba groupes armés pendant 2 décennies bazali ko semer désolation parmi population oyo azali ko vivre na partie est ya République démocratique du Congo. Natina wana chef de l'État président de la République a décrété ki to a signé ki ordonnance pour na ko décréter état de siège na province ya Ituri pe na Nord Kivu pour na ba espoir ya paix oyo ezali suscité na régime exception oyo pambate bazali ko sala nyonso pour na ko silisa ba groupes armés nyonso oyo ezali coopérer na partie est ya République démocratique du Congo. Nde na suka ya vote projet oyo ezalaki projet 337 députés bango ba votaki yango sur 363 députés oyo bazalaki wana na vote 25 ba votaki non pe moko asabsenaki bosimba ke mesure exception ya état de siège oyo ezalaki décrété dans l'ordonnance présidentielle le 5 mars 2021 na souci ya kosilisa insécurité oyo ezali kosalema depuis ba décennie mibale elongo na bakambo ya mabe na province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Une semaine, il y a pas après que ça bon ba fonctionne à administratrice et organisation internationale de francophonie à Koma Kibongo na Kinshasa na mokola mercredi 12 avril directement jeudi 13 avril Caroline Sainte-Hélène à Kita Kibongo pour na la visite na ba différents chantiers pe na ba site oyo ezali bongo koyamba 9e jour ya francophonie Stéphane Skande à Talisian. À peine une semaine, ya kozaba fonction na ye administratrice de l'organisation internationale ya francophonie akomaki mercredi 12 avril na Kinshasa ezalaki première mission ya Caroline Saint-Hilaire jeudi directement entamaki visite na ba différents chantiers ya construction ya infrastructure na ba site oyo ekoyamba ba 9e G ya francophonie ezali une semaine ye akoti na poste administratrice ya OIF alobi première mission na ye azali kosala na République démocratique du Congo alobi ezali pona kotala ndenge nini ba préparatif ezali kosalama aye kokuta na ba autorité pe ko visiter ba site alobi etikali pratiquement 3 mois ba G oyo ekoye bana kosalema na République démocratique du Congo boye sengeli accompagnement ti na kotala ndenge nini makambo yango ekosalema na bokomi na ye ayamba maki na aéroport international ya Njili et pa ya directeur ya comité national ya ba 9e G ya francophonie directrice ya comité international Zeina Mina boye jeudi akendaki kotala ba site ya construction ba infrastructure sportive ensemble longo na ba différentes délégations avant à participer na début ya après-midi na réunion ya conseil d'orientation ya ba G ya francophonie oyo ezali bongo organisé spécialement na ville ya Kinshasa. Bosengeli koyeba ete présidente ya NCP ya mouvement ekoki na tosha azali kosenga cohésion nationale talentina apesaki position na ye po na loi tiani oyo ezali ko diviser bana ya mboka ezali ba réponse apesaki na émission moko oyo eselemaki na RTGA na Kinshasa botala bongo ba détail na yango. Moi je vous dis que la loi tiani ekozonga siko na kati ya débat ya comité constituant on a plus que même batu ya oyo bazo supporter candidat, il y a ensemble au bazo silicana loi na bazo appelle na comité on a constituante, ils vont démontrer et convaincre les autres que toza d'accord na loi pour la likambu songolo songolo. Une loi ne peut pas être faite pour un individu. Une loi doit être faite pour l'intérêt général. Et dans cet espace-là, ils pourront démontrer où est l'intérêt général que loi Tchani est passée ou bien passée. Donc comprenez que en allant dans la transition et que l'on a besoin de la transition c'est pas une exception bon mon ko to komi okabwana to komo komo bakatange pai balube pai to komi ko kabwana alors que c'est important tozonga une nation tozala une véritable nation. C'est clair que ba opposant ba kokota et puis tozo kende ko sensibiliser bango ko conscientiser bango to bandi ko so na bango po ba mona bien fondé ya transition wana. Et misusu basi babandi pe ko comprendre pe ko ndima parce que nous avons expliqué bien que ceux qui toquent une élection et que le président Félix a gagné la rassemblée est tombée dans bitumba président kolongwana et c'est comité na Kinshasa na ndenge tozo kende boye les gens risquent de ne pas être contents alors mieux vaut ça la main na transparence nous on pona kosunga te mbalo yoso mokonza lekani tokena na 2 tours comme ça et comme pendant 2 candidats face à face et là ça sera difficile de tricher or dès toza boye 100 candidats ça devient compliqué. Alors, convaincre les acteurs politiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tozo comme là, acteurs politiques, moussous, tozo nga sensibiliser bango. Mais la ligne population de à s'approprier les camboyo. Article la acteurs politiques, article la bisoté, pour biso des problèmes dans mboko yo. Biso des politiciens to empêcher mboka izo élan, biso des politiciens to empêcher mboka izo en vol. Alors, la ligne que monsieur
André abengi biso sosolake ezali pe masolo makasi nde pour la population. Parce que quand on parle de démocratie, on parle d'un pouvoir qui vient du peuple. Na masolo ya religion bosenko simba ete Congo pour Christ CPC na mokuse elongo évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina bazamo kolenge la campagne d'évangélisation moko kitoko na stade de martyr na ville province ya Kinshasa na mokolo vendredi 18 na mokolo ya le 20 août 2023 et kozala bongo lo sambo pona bana ya mboka pe pona mabota no sebanda bongo ba détail na yango. Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Na cadre ya 30 ans ya société d'aviation ça vous allez composer 9% ba congolais leur rédaction info lingala et mais qui m'a que présenter bino ba cadre puis ba directeur vous allez constituer compagnie africaine d'aviation c'est ana mukuse. Batebele balobaka ke ba congolais devant bongo bazali capable de manifester banti valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Total bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse. Il faut kozala sérieux na caisse. Il faut kozala honnête na caisse. Il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse. Parce que si ozana maîtrise te, oza likolo, moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So il faut oza mutema, munene te, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon tango biso to bandaki na caisse mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, mosala ezalaki na C. Ngape na bandoke na caisse centrale te.
bato ya recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazomema yango tolongwe wana tozwi formation ya inix na inix mpe ndenge moko eza bato ya recouvrement bato bazoya bazwi mbongo me ntango tozwi lisusu formation mosusu professeur mosusu mutu mosusu awuti Île Maurice aye kolakisa biso monsieur Laurent aye kolakisa biso ndenge nini na kosalela margot système échangé fret pe eye ebele ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo basalaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya kofuta na futaka ngo pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. Na masolo ya santé bosenye ko simba ete poto ya malonga pona bana bine zelika ka moko na kombi ya protiva bosenye ko yeba ete mikolo pe bana ko kina moko mele yango ezeli na ko kipe acheter ndenge c'est pendant skande atalisian. Yena azoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayeka protiva bongo bébé ni pipi c'est etumbana pota ndeko na malika mnini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka protiva bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka protiva butala ekole linai protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto protiva tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto protiva bina kuna chimakate aha bitsonya zoto bina dansa ba bébé toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echita ingiyo ha protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Tozali bongo na ba communiquer mi balé na bongo lecture na yango elongo na héritier Mapinde. Direction générale ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bazali ko recruter ba journaliste pe ba marketeur. Ba nyonso bazali intéressé pona kosala mosala na Info Lingala, bokoki koleka ko déposer ba dossier na bino na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Bibi Play. Depuis ya ba dossier et bandaki depuis le 10 avril pe ezali kokende kosila le 24 avril 2023. Boyi bino nyonso bo sepeli kosala na Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bokoki pe ko benga na ba numéro oyo 089 981 63 47 topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pa ya directeur général ya Info Lingala Micho Olenga Kunga. Osana nalola ndelo yembo ya boye yembami. Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila, Jolie Kaila, Jason Kaila, pe Nathalie Kaila, Kapenda, bazana mawa kwebisa na bandeko, baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango Kaila, Yvila, Victor, oyo azalaka directeur na mo amba pe promoteur ya complexe scolaire Kaila, na commune ya Kisenso, ya kufaki mokolo ya jeudi 7 avril 2023. Programme ya matanga ezali boui. Mokolo ya mardi 18 avril 2023. Veillée mortuaire ekosalema na salle babengi espace Ngilima. Na Ngilima 1, numéro 11B, na commune ya Matiti. Référence à Repemi, Mosika Tena école Lukeni, en diagonale na station Kwenge. Mokolo ya mercredi 19 avril, ndenzoto ya Mowei ekobima na mort ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete.
boye messe ekosalema na paroisse Saint-Dominique ya commune ya Limete na 13e rue. Bokundami ekosalema bongo na cimetière ya Nécropole 1 oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Kaila Yivila Victor. Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple, et Kaboli Mawa, na journaliste présentatrice na bango, Nathalie Kaila Kapenda. La terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Journal ya bino bolingaka mingi Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple, ko bona so resto kamala bonté. Sont tous photo pesa. Merci mingi Negor Tinga za bona sima ya caméra bosone ko simba ete montage siman ki bongo na Christian Kengebe pe pichu moi c'est bosone ko bete journal ezaki supervisé na yemoko héritier ma pide monsieur connaisseur témoignage ka de bandoko kote mkolezeli ko ya. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi